Votez Fachi, votez Béton, votez Moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamukang, Sutukang, Gulumato, Ebisaki Bino Boro Sangana Pobo Luka Botombo la Fachi Boro Kute Libanda Tinakati toujours béton. Hein? Non, pas mal. Yo, moi, les Mendouba. Tu es malade? Attends. Oh. Non, pas mal. Hein? Attends. Patrick. Je veux ce que tu as voulu faire à ma copine. Pour ma copine, tu prends tout. Moi, c'est bon. Tu prends tout. Non, bon, Mayo. Je vais seulement te connaître. Et puis tu vas appeler qui tu veux. Hein? C'est bon. C'est bon pour lui, Amos. C'est bon pour lui, Amos. Seulement. Hein? Je peux même te tuer. Tu veux pas voir? Tu veux pas voir? Hein? Tu veux pas voir? Imbécile. Toi. Hein? Tu veux... Hein? Tu cherches maintenant à violer même la peau de ma copine? Mboto ya DMDG TV mafuta sekanzambe amona papa mbolela ngai bino to lisusu lelo na cadre ya actualité kande to mesana ko pesa bino basango bandeko pe kopesa conseil epesi pasi pe mawa bandeko ebele bamoni ba image oyo bouti koyoka voice wana malheureusement moi totila bino yango eza te parce que eza violence YouTube insupportable à son moté, il y a les sangs qui coulent et puis bako beta motondire et nyoka. De quoi il s'agit? Et au bozo kazo beta motoana azamwana soki ya azamwana batu balobi papa na ya azali vice babenga babanani général ya la police à Kinshasa. Et après, mon compte à la police à Kin, papa n'a s'occupé de moi bon bateau non, il est vraiment fils du général. Il s'appelle Amos. Ou Azobeta Muninga. Comme on a Amos. Azobeta Nani. Azobeta Patrick. Patrick Alexandre Azali, manager na bar Moko Songolo na Ipen. Comment les bars s'appellent Mode. Mode. Et bon, en français, on va dire ça mode, je sais pas trop. Mode, c'est M-O-O-D. Mode bar na Ipen. Et certainement, ils na, comment on appelle ça? Ils ont bar te, il faut ils ont un système ya benga ngonini. Et donc, net une sorte mo ya mo forme mo pe ya hôtel wana quoi. Et hôtellerie bato peut-être bakoyi ko lala ko passer je sais pas boutou tout ça. Et les petits Amos aza étudiant tanga na université na Ipen wana ayaki na bana basimi ba jeune fille mo mibale ba makango na bien sûr na ebité ou encore basi ndumba to pe ba master mais ba bimara ba salaire je sais pas maramba salité ensemble aye asenga chambre. Azali na besoin de chambre pour na partouze. Nous savons partouze babenga partouze lorsqu'il y a rapport sexuel entre plusieurs bateaux. Bateau belé basangani esika moko do plus de deux personnes voilà, plus de 2 personnes. Ayaki azali na besoin à ça la partouze. Na ba chéri ne mibale yaki na bango et Patrick va refuser. Kopesa ye chambre. Na ebité et raison ya refi ezanini parce que to ebi ba hôtel ba nini eza penza ba bisika oyo bon ba ki pa penza trop tête tu viens tu payes ton argent ba peut-être cause à la minère. Na ebité certainement ezali ba mibeko ou encore parce que compagnie nyonso entreprise nyonso etambolaka na ba règle. Donc certainement peut-être ata mususu na mibeko ya esika wana eloko wana ekosalema te ou soit le garçon peut-être lui azali na ba restriction ya roya wana par rapport à la réputation na ye to ebité mais to yoki karake les managers ne voulaient pas kopesa esika pour aya sala feti na ye na ba makango na ye
kanda wana so pasi amelaki biloko certainement so pasi atiaki boma mama tobola nini oyo soki nini na manono sango mokonzi moto ayeba bakombola malamu na babiloko misusu chaleur tellement mataki ye ale na kanda wana koma bapimele chambre abandi kobeta mwana mobali bandeko bozoka ngo na sango nayebi te lui il s'est laissé faire pour un mwana général ou encore azali makasi te mais je ne crois pas il est quand même un garçon aussi hein akoka kobunda te so balinga babeta ye mais certainement abangaki mwana ya général bino boyebi Afrique ndenge ezalaka bandeko so otali image wana so oza na motema to okosisa yango te donde bozoka azobambola ye wana amateli ye likolo e ya mabe na likambo eza ke tia obeta ye wana le frère est inconscient s'il vous plaît assez à perdre connaissance donc beti aboli ye penza bibotu na motu abuki mino makile ezokule do ti azobeta ye wana ke tu blague avec moi pou azonia te penza makofi na motu s'il vous plaît abeti ye na minu elongwe makila ezotanga donc misu ezotala likolo azobouge te azoloba te azosala eloko te emongo bozoka zingazinga ya bana basi oyo bazalaki na ye oyo bayaki basala makambo na bango asali te bandeko pourquoi ne kosala émission justice pour ces garçons s'il vous plaît partagez l'émission et bato oyo baza na baimage namoni baimage vraiment esali tour ya net bato bazosenga bapartage yango massivement de façon que justice esalema mpona ndeko mobali oyo bandeko kozala mwana mobola to ya famille ezanga griffe to mpe kombo eza lisumu eske toponaka kobotama na baboti to na bafamille songolo eske toponaka nabima mwana ya président nabima mwana ya ubi ezalaka mokano ya nzambe mpo nini ntango moto oza eleva ndini to olingi konyokola baninga to mpe konyokola bato mosusu babiza lelo bandeko toyebi na Afrique ça a toujours été comme ça toyebi basango toyoka basango ya bakongolo mwana mobutu ya badega basala toyoka basango ya mwana ya bana ya Saddam Hussein na Irak ya badega babanda kosala et tuer même hein? Donc babiloko oyo bandeko na baafrike na bamboka oyo mobeko ezalaka mpenza suivi à la lettre te ezalaka kaka boye jamais bomona makambo boye na poto jamais déjà nanu na bamboka tovandi oyo yango général oyebele nanu nini mutu moko ayebi bagénéral ya Angleterre aza te ata bao bakenda baguerre na bairak na soki bawapi bazwa baprime na bandenge na bango barécompense bango na bandenge na bango basala mosala basalela mboka baza babrave bakomona bango ekota na je sais pas palmarès livre souvenir nini comme étant héros et puis voilà etali kutu biso te nana ngo ayebi bango nana ayebi babana na bango mais na baafrike soki moto aza mokonzi akomi star akomi je sais pas moi likolo ya bato nyonso bana na ye bakomi bakonzi ya bato nyonso et na kibokonzi yango il se permettent de tout akoboma na ye mutu c'est pas un problème akobeta na ye mutu akovioler na ye loi mais eza nini bandeko tozobunda mpona droit de l'homme na Afrique tobunda mpona droit de l'homme na mboka Congo malembe c'est vrai même na bamboka tovandi lelo o mutu mwindo komona valeur 50 ans passé ezalaka te 30 ans passé ezalaka te eza na bato moko batelemaka babundaka emikolo ezopusana kolala kolamuka bamakambo ezokose normaliser c'est vrai racisme ezalaka toujours mais quand même lelo bato bakoma mpe à l'aise akovanda na mondele akovanda na mutu mwindo na mondele bakobalana ce qui n'était pas avant ya nde mona baafrike lelo oyo bandeko soki ngana o totelemi te mpo tobundela likambo etali droit de l'homme bondimela ngai bana biso bakonyokwama epo bana biso lobi banyokwama te moi et toi on a tout intérêt bandeko ya ko oseton pe ya ko poser ba acte esengeli pona nini po justice ezala établi babiloko bo eza makambo dénoncer oza youtubeur oza influenceur ozali na moi ba position moko na média tu peux faire une émission tu peux parler ba mama ko lobelaka yango yo tozala ka on a te na ba bassesse ba masolo ezanga tina ba émission ezanga tina ba mambo zo rapporter le côté on est plus dans ça mais mambo oyo eza bon moto oyo eza pour apporter un plus oyo eza pour changer communauté to qui pas trop te et c'est là les bas blessent
lelo tozoko accuser ba individu pour na destruction ou encore manque ya développement ya mboka. Mais tout en oubliant que biso mo peut toi la responsabilité à rejouer. J'ai toujours dit aux gens, tu ne peux pas t'attendre au changement si toi-même tu n'es pas le changement. Avant de voir le changement, il faut banana rose à le changement. Bande ko ba mambo eza ba mambo dénoncer. Il faut voir l'image. Il faut voir l'image. Mwana ya mutu. Mwana ya mutu. Ayaka wana kosala musala pota mususu ale sa famille na ye. Bandeko na ye, ta musu ye mwana liboso, ta musu ye nde famille ezotalela. Sikoyo kotia mutu na eta wana certainement kota ye koma na yebi pete. Est-ce que abiki aza en vie ou bien ndenge nini? Si il a envie, gloire à Dieu, mais ce qui est vrai état neza critique. Bandeko, bakoti so na inconscience na mkuba, to pe na makofi. Donda zane fois kota scanner mutu wana faut batala ngo parce que modèle non boyebi ke mawesi la na mite mo bato les gens sont en train de filmer na place à kopamela musenjo nyama oyo ya zamba parce que kokoma na niveau oyo il faut ozala malade, il faut ozala nyama obeta ndeko na yo boye muninga na oyo yango ba hotel sili na ipe na ngona bisika muso ya falaki na hotel miniseza te akene na basi na hein, il faut vraiment ça la muninga boye ndeko no boye karapo aboye ko pesa yo chambre ya hôtel. Mais attendez, peu importe raison attention que zaki loko nini to eloko mususu ba weli ko beta mututi na niveau haut mobeko basala on poni ba nani l'état zana pourquoi ba agent bazana ba policier soki likambo boke na justice boyete tu vas nuire à ton frère, à ton prochain. Bandeko, eloko esali pasi, ba image s'il vous plaît, partagez. Hollande émission, partagez émission. Toujours ça là pour dénoncer et puis pour établir justice en place. Ce n'est pas normal. Et normal te baba na boy baba ta ko kanela vraiment bo kanelier na bonagno so tout ce pays ici ba basuka peka mabe ba Congolo ba kufa na ba jeune ba kufa trop jeune pour la nini le karma. Ils ont fait tellement ma bébélé. Basala tellement ba ma bébélé. Qu'il fallait basuka modèle basuke là. Yo mo se muto azala raté. Akufa na sida. Et à ma mingi a passé. Les amis, pour chuter, je dirais ceci. Ozungolo rozala oza. Ezanzambe. Alors ko utiliser en côté lokola eloko moko arme moko et ya koluka ko détruire to sa baninga no mabe nzamba ko sepela na ote nzamba ko sepela na yote et a obeta yo. Bible zoloba, il est celui qui élève l'un et qui rabaisse l'autre. Mutatombola izanzambe mutu pa kitisaka izanzambe so ile loza ko tombwama pambola nzambe. Mais ko s'appuyer na kotombwama na yo wana te po nyokola bato to sa bato mabe. Généralement les Africains sont comme ça. Pour un général, pour un président, pour un mokonzi, pour un songolo, pour un pakala. Aomi osa bato mabe, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et babilo kwana ezana ba retomber, ba retour ezali le karma existe. L'homme n'est pas éternel, ngana kama bato basala bato mabe. Lobi ezala ya nzambe, la vie bascule. Rosa Lelo ministre, n'est-ce pas, c'est il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 6 mois, on s'est retrouvé par terre. Nasi na salle émission à Tata Moko plus ou moins, ou des ans, je crois 1 an. Na salle émission à Tata Moko plus ou moins 1 an passé. On a mon photo, na vidéo, tant j'ai besoin na on dit mathématiques, na mon photo, na vidéo, na camera bien bon. Bazaika ba batuka ba IDP, ça zaï parmi la campagne, il y a chef de l'État na mandat liboso. Bazaye babato fallait que non bazala pistonné ba comme penza ba droit de la minute sur alingaza parmi bato bazo sac bazo liambongo ya pouvoir pe bazo sepela. Vous savez ce qui s'est passé? Car attends comment pour ba na récompenser bango tata na sala AVC ba bossa na pe ba chena ba oubliette maliara na Félix a tellement un jour na Félix ba kangé photo. J'ai vu des images na sala la rencontre émission. Na émission na banoko senga SOS lisungi na bato ba yebiye
na pouvoir en place na bandeko na ye ya politique bameka kopesa ye loboko parce que même mbongo ya kine oyo eza te. Mais so otali bafoto efumana keno azalaki c'est-à-dire bel homme Diopop moniere mutuka ya bien nde toloba lingala ya ngolo mo sambi bobeti tour soki wapi na kinkole soki wapi na ba master boki au staffé bozo chile moi ba 100 ezomona moi ba 200 moi ba 300. La vie bascule mes frères et sœurs. Ko kansate ozaka bongo lobi surtout so oza mutu mo obanga nzambe te olinga osa mabe ote ya mamuko mususu ondima te. Tu vas te réveiller un matin ondima te ngai ya maminga ya passé. Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Et ngana obande photo bunda pona ba mambo o esila ba anti-valeur o esila. Citoyen nyonso ana droit ya kozala na kimia na mboka na ye na makambo boye justice salema mutu aboye foko tie maboko. Lelo jibe bandeko ata so bakangi yete. C'est vrai on est africain ba mambo bele to nga okende na oli colonie timindele te ko solo la eza malamu basi si likambo dans l'amiable en famille mais il a payé des amendes hein? Ah oui c'est comme ça. Il a payé des amendes. A foutu ça $30 000. Et à moukete, hein. Et à moukete. On a vu ça, bah, tu vas nous monter, ma belle foutu à rater. Ce que j'ai bas aura moi, na moi, na tukati, na poto. Na moi, na ye. On a dépensé tant que $10 000, hein. Pour le na, on a compté danser. On a dépensé un bon hôtel. Le ça 30 €. Bim. Ata so yete mutabi misinde bazoloba. Bande ko yara pasi makambo. Ils ont vraiment passé. Bref, poto, loba mingite, c'était ça. En tout cas, si vous partagez l'émission de Malamu Mingi, moi c'est la grande dame, mais si vous aimez Banoît Liboso, n'hésitez pas à s'abonner et activer cloche, liker. Si je suis allé au Caranabiso, vous pouvez commenter, vous pouvez nous écrire. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Quant à moi, de bonnes choses, je vous remercie, au revoir. Votez Fachi, votez béton, votez moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamukang, Sutukang, Guluma, Toebisa Kibino, Boro Sangana, Pobo Luka Botombo, la Fati, Boro Kouteli, Bandati Nakati, toujours béton. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te fouter? Ah, Fati béton. 5 mandats. Votons Fati. Les amis, votons Fati. Votons béton. Les grands journalistes sont en là. Votons béton. Fongole, fongola misu. Nalobi fongola misu. Zomona to zomona te. Soyez battu, soyez battu. Anissa Malamu. Professeur Kimba. Changement de 5e président. Zomona misala. Natuni banda Congo banda. Maternité gratuite. Enseignement gratuit. Monsieur Yoga Boy. Monsieur Omona Mamba Boy. Fongola misu. Olanda basorodio mote. Azopola bazoni made. Ah, Fati Umela. Fati Umela. Oleki bango. Talamboka ndenge zobonga. Kongo ekomi poto. Kongo ezobonga bandeko. Kalate Allemagne d'Afrique. Ah, Fati Umela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Fati na Fati. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Moellon na yoki. Béton à béton. Béton à béton. Nanga manga. Fati na Fati. Fati na Fati. Akoma moellon. Moellon na moellon.
Moellon na moellon. Tchassa, Équateur, Grand Kassai, Ituri, Katanga, Sankuru, Bandundu, Congo Central, Lomami, Kivu, Mongali, Bakongo, Maindombe. Béton, béton na béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, moellon na moellon, moellon na moellon, béton na béton, béton na béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, moellon na moellon, moellon na moellon. Ça c'est la voix des coachs la grande, Diaspora UK.